En tout cas. Na sepeli, na bibino. Na bondele général na puis même la maman Marie na sur la naï. Ko critiquer politique à Mkozamboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas quoi ma vie. Oui, Mikolo, tu as un dossier moko tozolandela ya maman Marie Info. Oyo afinga kabato, ça va malukuta, ba vingi diffamation. Alors depuis vendredi, tu vois qui est. Na kozongela lisusu te ta mokolo moko oza mwana na ngai limbisanga mama limbisanga tuku na tuku sambu na sambu limbisa ngai nzoto eza makasi te ndenge na telemi awa nzoto navandi awa na liboso ya bakonzi nzoto eza malamu te nzoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi encore na belaka maladi ya to pasi ndenge nazali awa nasakimia te limbisanga mama Denise limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama bazosala ba video na bango na sentiment bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso oya malamu batiki mama limbisanga mama na yo limbisanga mama na naza makasi te kongo etambulaka sango tala mama mokolo wana tala mwasi ya president keko bomisa ye tala boy nzoko nde ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba tindika télévision chers internautes boya malamu na émission ya lelo naza na plaisir ya représenter émission na retrouver bino lisusu lobby botalaki ba vidéo chef de l'état na grand hôtel de Kinshasa l'actuel Pullman bon mona kelongi na ngate mais je crois botalaki reportage na salaki pour na bino kuna la star c'était Fachi Beton Fumo di Tunga botalaki pe maman Marthe Kasalu azalaki wana na concert gospel ya pasteur Jacques Kamala Chilombo les petits frères de Fachi Beton, donc petits frères propre biologique. Donc Azali conseiller et chef de l'État et puis Azali pe artiste, musicien, pasteur, donc apôtre. Voilà, ambiance Azali totale, Azali surprise. Batu bayaba ki te chef de l'État koya, batu bayaki na bango concert, basu tuka boye mfumo di tunga koti, biso na bana ya parler ndeto yeba ki mfumo di tunga koya. Tango équipe d'avance et continue na ngabia banoko baye na yebeki mokonza koya mais toujours na kunda batware batu baye bagiti. Chers internautes, les conseillers indépendants autoproclamés sans ordonnance, sans salaire et surtout sans flatterie. Comme moi c'est Chilombo, tout ça pour sur la lelo makamwe belé mais attachez vos ceintures. Bosekati. Oh, comment ce que ça mingi, ezaba style nangai, c'est purement pédagogique. To solo la kangai nabino, makamitali actualité politique, batu balegi ndenge mboka na ko évoluer, to ko partager nabino ce que j'ai comme information. Bosepela, bobo ngala déjà bana oya bachaka makelele, bana oya kimpumbulu, bocha bango pembeni pour boyoka ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Torobet ali solo ya baleki ya Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Fachi Beton, Fumo di Tunga. Pourquoi torobet ama solo na bango? Mutabandaka makamboyo yalaki fils Mukoko. Oh baleki non sur Félix Tshisekedi, baleki ya Fachi bakomaka na katanga makamba mine. Pourquoi? Nako c'est bien qu'ils appellent vrai. Bakoma mingi na katanga. Mais pourquoi bakoma na katanga? Banalise ngana sali. Na kobete la bino solo ya cash couche.
wana mona beta na suka lisolo ya cache-couche. Donc attachez vos ceintures boko yoka lisolo ya cache-couche. Boyoka masolo mais on a boyoki ya monte. Départ ya Kareka ambassadeur voulais-je dire ya Rwanda oezali bongo demande ya bandeko ya opposition balobi lokola Nations Unies a confirmé la présence, l'agression ya Rwanda na Congo. En principe, il faut relation et katana entre Rwanda et RDC. On en parlera. Chers internautes, Torobet Ali Solo. Bon, on a une information, hein. On a appelé ça bien Balamoko. Moi, na kolo pango, hein. Vous voyez bien, Asali parti politique. Kabound, parti politique. Moi, kolo pango, parti politique. Bon, on rappelle que moi, c'est parti politique. Pékin, ça, c'est parti politique. Tokosuka, on appelle parti politique. Maman Marie Maseni, maman Oyo, a comme qu'on se permettre qu'on va n'importe quoi, on va utiliser la journaliste, na bande comme sous opposition pour affiner na président de la République, na président de l'Assemblée et comme si koyo na maman Denise. Oh combo ya nia, ezalaka tena oh sans pudeur, sans respect. Maman, je crois qu'il faut corriger. Tant que tu as une vidéo, tu as dit maman, tu as dit et enfin, tu as dit solo ya comportement, ya bande ko na biso to benga ba wewa. Ba motocycliste. O ba benga ba taxi moto. Je vous dis, bande ko na biso ba wewa ba komi ba hors la loi. Ba komi ko se faire justice. Biso to tamula na mituka, to komi ko tamula na boma. Nengi wala ba na braza do boma. Bobangi. Ndenge na bimi na ndaku. Eske na kozonga? Ndenge na bimi na mutuka na ndaku. Eske na kozonga na ngona ndaku? Bawewa balaka na torte, bawewa balaka na faute te, baza toujours na raison, bakosala o bango balingi, bazwi mutuka na yo batumbi, ozongi ndako maboko pamba. Soki gouvernement, ministère ya transport, ministre ya transport national et provincial, soki ba yokani te, bazui ba décision te, guerre comme manamboka oyo, eko bandaka na ba wewa. Voilà. Chers internautes, tu reçois la vidéo, je crois, exact. Non, la vidéo, il y a Serge Kabouya, qui est na Loufou, na roche la bino, na émission. Voilà. Na chamo déjà boyé, Loufou, voilà. Voilà, Serge Kabouya qui est na Loufou, tu as la moitié image pour permettre à respirer. Voilà. Tobandi, na ma solo, il y a ma frère, il y a Fachi Beto. Chers internautes, tu vas interpréter yango ma be makasi. Moutabandaka Makambo na télévision, il a dit fils Moukoko qui a accusé la famille présidentielle, bakomi na Katanga, bakomi ko exploiter ba minéraux, koteka pour ba zobalar, pour ba s'enrichir, pour ba jouir. Après ba analyse nanga, na yeko mona que non, famille biologique des chefs de l'État, bakomi ko zaper na raison na bango. À la place que grand frère Nabango, chef de l'État, a tchabango na ba entreprise, a tchabango na ba ministère, ou alors bakenda na tongo, ba tche ban, ba fandi, chef de l'État bimana liste na tongo, a on peut ça ba mon
Mutombo, président tatu. Ma. Chibidi, président tatu wani. Mbongo ma. Mbumba Kabengele, président tatu. Zwa. Patrick Kapeta, président tatu wani. Zwa. Chimbombo Nguna, présent. Non? Roseline Mbombo, présente Tatouani. Chaque tongo, Fatia pesa kabanga le 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, bakei. Lobisu na tongo baye, 10 000, 10 000. Boko zala batu ya liboso. Boko critiquer chef de l'État. Boko zala batu ya liboso. Boko critiquer famille présidentielle. À la place, chef Fatia bango na ba entreprise. Tara ba komo na bango yebani. Bon, DG boko boye Tshisekedi mbala moko bato bali kokoma Facebook yindi o ambassadeur oui Tshisekedi Kapeta baboyi kozela ya na bango anome bango bakena bango ko se débriller ata yo lotala ngai atanga soki na zuma mbongo nanga na kei na salisi ba document na kozo mwa mabele nanga ata côté moko jekamine asalela exploitation industrielle batiki batu bakena ko somba ba soki ba gisme soki nini OK osombi na yo ozwi mwa espace wana obengi bana mboka ko basala ka musala wana baye babandi ko exploiter yo ba technique babandi ko exploiter mais yo fouti ba droit na yo pe na l'état en bonne et due forme tant ba ko exploiter ba ko kipe ko tekela pe yo yo kolo mabele même bango bazui ba exploiter artisanalement yo osombi e pa na bango okomi lokola revendeur okei ko teka lisusu pozwa bénéfice voilà misala oyo bandeko certains ndeko ya mokonzi baza kosala donc ezate bazo kende ba botoli mabele ya batu babomisi batu non donc baza quand même ba courageux baza bandeko ya président mais à la place ya kokanga maboko ya na biso chef de l'état bakendaka chaque jour fuma ditunga tozana nzala te fuma ditunga lipa te baza pe kosala lokola yo na ngai soko ke kuna okuta kaka bandeko ya président te bakourage bazali bato akala o basalaka mosala wana bazali ba étranger bazali donc ngana la ko encourager bandeko ya chef de l'état baza ko bunda kaka lokola yo nanga baza ko bimona batu pamba yo zo buka ye pe azo buka pe azo somba azo teka pour à vivre baza ba courageux donc bon interpréter yango mabete ndenge ngana analyser ce qui peut de l'exemple n'a pas dans quelque chose n'a pas bien que la katanga n'a coopéré dans une information dans une attends moi 10 mètres le moko boye na bengi batu baye batiboli ba creuser ba tekelinga lisusu na sombi na ba prix yakuna ngana luki circuit na kei na teki na zuma bénéfice na la ko vivre voilà makabelo salama yango wana donc ngana encourager baleki na bayaya ya chef de l'état parce que bazo travailler baboyi commander baboyi ko tungisa faci chaque jour cache couche na bombi yango bozela o eza likambo da histoire tolobeli bala moko départ ya ambassadeur ya Rwanda o ezali demande ya bandeko ya opposition to benga nga opposition balobi lokola Nations Unies a confirmé, a accusé, a pointé le doigt dans Rwanda que réellement c'est vrai que Rwanda baziaka bazokota sans autorisation ba piller ba bomi
sikoyo mo communauté internationale yo moko Nations Unies mbano nini décision nini ozwi pour la Rwanda pour na biso bando ya opposition balobi monsieur Vicente Karega en principe pour azonga tola kisana face ya monde qu'il y a rupture diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que votre opposition a raison? Si vous avez raison, vous avez tort, vous commentez à travers cette vidéo. Et puis, vous likez. Chers internautes, dans le bac qui est respirer Mouké, avant que je mentionne le parti politique, Total a quand même visite descente. Il y a CG Augustin Kabuya, Mwana Bouté, AK-70, na Congo central. Abeta qui tourne à Lufu, Kotala, Ndengenini, chef de l'État, Asali Bimang, Biangi Tukulu. Changement positif na frontière ya Lufu. Et puis, il y a Joachim Aloba. A ebisi ba na IDPS. Eza tel kwa bozali ba combattant. Bo le na fraude, bo futa raté, l'état azanga mbongo. Vraiment, dans ces pays la communication, il y a Augustin Kabuya combien très riche pour l'intérêt général. Regardez. Première étape de son activité dans le Congo central, esplanade de la cathédrale de Kisantu. Ici, le secrétaire général du parti au pouvoir est venu rehausser de sa présence la cérémonie d'intronisation de Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kinkanda comme nouvel évêque du diocèse de Kisantu. En présence de la représentante du chef de l'État, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice, Fridolin Cardinal Ambongo, président de la cérémonie, a exhorté les fidèles catholiques de la contrée à aider leur nouveau pasteur à porter sa charge jusqu'au bout. L'unique raison de votre venue ici, c'est le peuple de Dieu qui est à Kisantu, c'est conseil du cardinal au nouvel évêque de Kisantu, avant de procéder au rite relatif à son intronisation. C'est dans une ambiance fraternelle qu'Augustin Kabuya quittera ses parterres de quelques autorités du pays et autres fidèles, obligés par son agenda qui prévoyait dans la soirée une autre activité un peu plus loin de là. Plus de 140 km de route, c'est la distance qu'il a fallu à l'escorte de Mwana Bouté pour atteindre le territoire de Songololo, où l'attendaient des centaines de militants de son parti à l'occasion de l'inauguration du siège de la cellule de l'UDPS, cité frontalière de Lufu. Bien avant, le patron de l'administration de l'UDPS a dans son mot d'introduction demandé aux membres du parti présidentiel en particulier et ceux de l'Union sacrée en général de prêcher par l'exemple dans leur trafic en se mettant en règle avec les services œuvrant à cette frontière. Les frontières, les abongotes. Awa, tous les services ébélés, la douane, la OCC, la Zawan. Et l'Ingi Kolobate parce que aux membres de l'Union sacrée ou membres de l'IDPS ou brûler par étape il faut respecter ce que vous avez dans marchandises. Il faut prêcher par l'exemple. Il faut soutenir l'autorité au niveau frontière. Ce que na eloko futadouane na yo calmement. Komisa biloko na fraude te. Puisque ce que vous avez na fraude. La recette oyo État congolais a réalisé et pour échapper. Au quotidien jamais kolobate que vous soutenez le chef de l'État, mais ce que vous faites
ça ne prouve pas que vous êtes derrière le président de la République. Du bilan de Félix Tshisekedi à mi-parcours, Augustin Kabouya a, à travers un parallélisme établi entre les régimes de Tshisekedi et celui de son prédécesseur, voulu démontrer combien le chef de l'État actuel a fait plus à l'avantage des populations congolaises. Je peux vous rassurer ici, les bilans, n'est-ce pas bilan, mais pas ça la bilan à mi-parcours. Ça la bilan sur une mutation Moussala. Mais comme ils ont choisi cette voie, je peux vous rassurer avec ma main sur mon cœur que le bilan du président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, est largement positif. Le Gérard hier réalisé 5 millions de dollars. Le régime Tshisekedi réalise triple de ce que le Gérard a réalisé hier. Vous arrivez à la DGI, la même chose. Est-ce que si vous êtes né intelligent par vos parents, vous pouvez critiquer un monsieur pareil? Mais ceux qui esika oyo, mutuabando ça la 5 heures de route, régime Tshisekedi et Bongisi Banzela, au lieu de 5 heures de route, mutuakomo ça la 1h30. Et demain, vous voyez quelqu'un passer à la radio ou bien à la télé, critiquer un président pareil. Là, il y a quelque chose qui ne va pas avec sa tête. Boyoki, et si Kababando fout à 20 militaires, 30 000 francs congolais. Mais avec Tshisekedi, ça passe de 30 000 à 250 000. Ça n'est suivi la coupure du ruban symbolique et une visite guidée dans les installations de ces désormais temple de la démocratie, cellule de Lofou frontière. Voilà, nous sommes de retour, chers internautes. Dans le blog makambu ya mwana ya kolo pangu, boyebi ndenga badaki musala na ye, ataki mopanzi sango lokola ngai, malgré alors on continue. Apandi sango, ake kosa la science politique lokola ngai, asilisi, esika rappelle atako silisa. Yewana azalaki pa Moïse Katumbi, député, azana ensemble, Lelo a décidé autrement à ça la partie politique naie Oezo Bima sortie officielle ça mois prochain, le mois de septembre. Bon, naza contre yete la ambition naie. Ils ont vision, ils ont déjà politique, un acteur politique, ils ont ambition, mais déjà, pour ça, la partie politique, objectif principal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est-à-dire conquérir le pouvoir, et puis au battre le pouvoir pendant longtemps. Ça, c'est clair. Le monde entier, c'est comme ça. Vous voyez le président, c'est pour conquérir le pouvoir, mais pour qu'on ait dauphin, Moutoumoussou sur la partie où on a comme président, né dans l'Afrique du Sud. Mais relativement à la partie politique, pour la partie politique est commis et belé. N'a évité Tokusuka Wapi. Mais, bonne chance, moi, je le pangou. La décision aujourd'hui pour la conquête du pouvoir. Parce que c'est ça l'objectif d'un parti politique. Na beti libandate. Maman Marie Mounokwe Toboka. Luzitu ezate. Mutu ya eside. Ko finga do ko leula na kikongo na ko leula kibeni ko. Ko leula mfumu gata bilu mubiako. Abanaki na mboso. Masa!
Nako na kasaki mère na makamwa, na ki makamwa mboso. Je croyais que abale ko fa na kaluka. Donc la mboso dans la campagne, est-ce que période bampia ka mboso azaka mutamere ote? Pour période vient mboso pe moi mobulu, moi to ke na vient ma tête et pas na parce que na ataka na mwana mboso. Comme on a Mario. Mario. Mwana mboso, mboso ana mwana moko pene Mario. Totanga ne chiki moko. Jour wana na forum, conférence ya CAC na ebisaki. Mama wana suki na mboso te. Et comme chef de l'État. Ba injure. Na ko tchango na émission te. Alors when le chef de l'État a commis la maman Denise, faut boyo ka ba propos ya mama wana. Lelo si boyo ki sango ke mama wana bazwa ki mais bazwa bate nani plaignant. Te mama wana fo bate ya lolemo wana. Soni ko finga première dame. Yo za mwasi, ngapena za mwasi. Yo lala kana mukongo boy. Ngapena est-ce que maman wana yebi respect ya kimokonzi ya mokonza mboke dans la ndenge nini? Te faut battre yayi. Ba torturer yete vu son âge. Ba corriger kaka. Atala maloba ba la kisaye mabe asali. Na ba infraction na mo. Pour loi ils en ont acheté. Basala même prison ba mineur. Oda mineur ba zuba chef na nkuna. Oza mineur bo mi mutu bakangi yo. Si on a agi na ye, tala mobile na ye, tala bana Nicolas za la bango. Soki bana na ye ba do finga ye, maman na ko sepela. Na moni fayu lo komi, o ba libérer sans condition. Mais ça devient quoi? La jungle? Non. Faut battre ya mama wana. Bazo ata pasteur, battre ya ye. Pour na âge na ye, ayebi malamu na mabe. Donc a osala mona encore. Na kosuki sa émission na li solo ya cache-couche. Vous y êtes? Na kotanga kombote, mais bon comprendre. Est-ce que boyoki sango ya chef de l'État a outi ko matisa général kaka moko a matisiye ordonnance présidentielle ba matika général moko? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi seulement lui? Nina malonga sali oyo bokonzi donc et pas mutu et panzani. C'est-à-dire hein, mutu et panzani na sens moko figuré. Boyoka oyo ngana yoki. Nano partager na bino. Mais la yebisi bino te ke dali vraiment la véracité. On partage quand même. Selon l'information dans lui. Selon l'information dans lui. Général a sali exploit. Boyebi rôle à jouaka auprès de Fuma Ditunga. Général, formation dans lui. Papa général a Zwaki Makanisi. Il y a checking. Il y a ko checker. Ba rapprocher nyoso o bazalaka pembeni ya Fuma Ditunga parce que mon chef de l'État a la inquiété. Si là je comprends na batu musu basalaki na régime elongwa bazalaka pour na chef ayebike soda maman papa no sabala maman babengaka ye papa. Pour le chef de l'État, il y a des soldats qui sont des soldats de la République. Na cadre de paix qui est la Moutoumoussala, comme un chômeur, à la Bana, Bukonzamboka,
azaka rancunier te. Mokonzi mboka Fachi Beton azaka na alingaka souffrance ya batu te. Yo bomona na événement o ba messe ba prière mokonzi azaka sensible ayaka. Général a bimisi idée. Abino Fumadi Tunga machine moko bi mikolo yo et sola kana cerveau ya mutu ba pensée ya mutu to checker ba garde nyonso to yeba si réellement baza ko penser positivement pour vous sécuriser. Ah, Fumadi Tunga le dit, c'est vrai ça. Oui. Tout ça dans l'engeni. Plan moi fonctionne dans l'engeni. Yoka, cache-couche. Balati on la casque ba wewa. Soki balati si yo e ba Nicolo e dans la kisa na moniteur ce que tu penses. Est-ce que ma kanisina yo ezali réellement basé na sécurité positive ya chef de l'État? Ou bien Herbon quand tu rappelles mon continent yo ya kala, tu peux penser négativement pour la sécurité chef de l'État. Ah! Tomeka. Ba rapprocher tout. Oyo tout ba na sillage. Ya grand prêtre. Mudomo parade. Bodoko takuna moko. Noko. Sur le plan il paraît, ils ont casque, ils ont pena le la lingwanda. Donc cache-couche. Ce qui m'a tué au bon roi la moutou. Ils ont là qui ça va penser na yo, bas spécialiste va d'autres là. Oh yo pena ali garde ya solo ya Fachi Beton. Oh yo penza nzi mwaka. Ce qui la moutou est simité, va donc on a un résultat, va donc comprendre les yotés. Allez, va tiens, on se retrouve. Ta! Cache-couche. L'idée ka wana oleki. Bon maman, bon maman. Allez. Côte sa bord wana. Pas qu'à tout dit. Ha! Oya, et là, le bakou na moniteur. China Rambo. Ah! Kaya niku. Yete. Donc, il semble, à travers ma test électronique, et permettre, en général, il y a fausse tête ou fausse tête. Oyo bazalaki. Yango na Sakabino, faut toujours continuer à prier pour le chef de l'État. Lélo, je vous informe, sur la lande qu'on a Kanchach, ce qui vient de Betty, Zonga na kitoki mosi. Attends aux amours na soda. À partir de 21 à Kanchach, pas d'entrée, pas de sortie. Patrouille. Attends le nom de côté Nanzela Simakuna, côté Saint-Cyprien, côté Sola. Kuna Boutunde. Nanzela Simandaku. O mona bagamna yo. Okuta na ba Yuda batala kuna. O yo mona Italie. Voilà. Mes respects, mon général Kisaloumé Banda. C'est l'information qu'on a eue. Il y a une façon, il y a récompense de la part du chef de l'État pour le checking. Donc, donc, les gens testent, ils checkent. Bah, moniteur. Et là qui s'appelle là. Protéger, protection, Chilombo, protection, Fachi Beton, protection,
Ah! Oyo ya biso. Oyo pena vrai garde osala musana convenablement. Ce qui va checker autour bazomona elo simbate. Moniteur les bakara. Information pas connue. Information pas connue. Ah longola. Cache-couche. Pesa cache-couche. Beta autour. Ah! Oh, la moniteur comme ça. Kingakati. Kingakati. Voilà, chers internautes, tous autres clôturés Nabawewa. On doit faire très attention à Nabawewa. Moto. Ça devient compliqué. Bawewa, hors la loi. Donc, on a besoin de belé. Ceux qui m'ont lobby, bango tout ba koti. Et comme le roi attend qui kala ba étudiant. Soro qui va étudier kaki camarade oh. Bako tout na te et indi. Ba wewa baza ko sa biso pour la embouteillage. Mais je vous dis trop c'est trop. Biso tout le monde tout quand comme il a risque ya kusakana te. Ata ye komi tout aye moko. Tande basala no bumbashi. Batuminda kwa mutu, batumbi chip na ye, batumbi mituka bakuti na ndako. Poka epsi bango baza assuré bake na sonance. Lokola atuti na mutuka sonance futaye balingite batumbi. Nana moni to banana ko interdire ba moto net la capitale. O ezali etikala nana. Vente ya ba moto ba kata nana. Trop c'est trop. Mukolo musu guerre ko bana kisa sawa. Bana ba moto ba ko bana guerre. Pom ko ba kuta na muto ya armée. A beti 3 ou 4 masasi balali. Dans ce jour où vous allez faire. C'est le moment. Il y a ordre dans le secteur, il y a transport. Il y a ministre national, ministre provincial. Il y a transport. Na betingonga, na lobby. Lobby, et vous avez la grave. Oyo azana matoya koyoka. Oyo azana motema ya kubomba. Oyo alingi pe asalela. Ngai mwasi nakei. Lobby. Merci beaucoup.